nanga bakende na ngai na ekiri place bango bakendaka kosangana baboma ngai makasi onga pe na longwa na maboko na bango na kompranaka te utaka wapi nzambe kaka kolongwa na longwe nazokima bazalaka deja ebele moko na bango abetaka nga libanga na elongi ntango na kwei na panzani nakomi kosenye makila na matoyi nde bayaka na machete babandi kokata bakatanga lokola nyama lokolo oyo nandimaka te un jour na kolata lipapa na kolata sapatu parce que oyo ezalaka kodiembela oui oyo ezalaka kodiembela oyo nyonso bomoni cicatrice oyo lokolo ezodiembela miku ya libanda awa muku wa libanda ti bamemanga na hôpital na oyeba te nakwei alagoni bameminga baketikanga na hôpital oyo etikalaka koleka na nsima na ngai basabota ndaku do bapia yanga nyonso natikala na eloko te bana na mitu wana par pied mama par pied po soki kaka keno baresistaka na bana na mwasi swati balinga koboma ye balinga koboma bango ba cicatrice ezali à part nanu wana tant ba yokaki keno na bina bongi na komo ya kobeta tour na ya kotala quartier ba yaki ko kalenga susu na nzela oui deuxième hypothèse yango naza nango na mutu oyo machete OK yango yaki kozwa ngai ba image eza ba Holanda ba image yango wa deuxième hypothèse na mwana na ngai kaka nde totambolaka bakalanga na mwana ah bon oui mais mwana azalaki veille tanga moni keno papa bakulu na mwana kimi déjà na ndaku moko ya ba voisin akoti bakangi ndaku mais ngai nde tata tellement nazali ko protéger mwana nde na yako zwa deuxième pota choki na mutu na ke na hôpital batongi lelo ngai yo naza envie donc balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons toujours. Boebi Kati, la chaîne Nabiso Kin France Télévision, to pesarabino ba information. Mingi les kakana Kinshasa, sécurité à Bandeko, ndenge Bandeko ba vivre, peut soutenir opération Ndobo, ndenge ba un civique ba kuna o ba telemi ba omoni sa population mal à l'aise, ndenaye kokuta suna ndeko na moko azape victime. Oyo wapi ba kulu na kutana na bango. A expliquer na bateau ba otala biso beaucoup comprendre azana mwana nae aiza mwana nae a expliquer biso ndeko na peso. Merci papa journaliste mbote na synthèse bien ngolo nzambe. OK bato belé ba otala biso sikoyo ozwa nani kombo no nani ovandi wapi oyo pe aza pembeni azana. Merci beaucoup. Premièrement o azali mwana na ngai kombo na ngai Mosolo Seleo. Oui. Oui, azali mwana na ngai. Naza père de 4 enfants. Nafandi na avenue Kibambi, quartier Malala, commune à Makala. Avenue Kibambi, quartier Malala, commune à Makala. Bon, yo problème ezali. Problème na ngai. Nazalaka na difficulté makasi na onga na kuta nango na kuluna. Kuluna ekotelanga na ndaku ezaka nini bakotaka na ndaku to eza ibetana lisolo vumande ezalaka avant bakota ezaki nini betana mama olanda yo bafongoli matoyi baluka bayoka o lingolo parce que bete belé batala biso bavandi ba yoka olo ba betela bango bayoka ngoma bien. Vraiment merci. Lisolo nanga so na pesi. Lisolo nanga so ki na beti. Na bato ba ebinga ndenge nga na zalaka na onga na komi lelo. Vraiment erosala bato ebele pasi na botami na ba chokité na koli na chokité mais na yeko tomber na choki na kimukolo vie ya kuluna quartier na ki kozwanda kuna fanda or que quartier wana
kuluna nde emanipulaka temps en temps tongo midi. Pourquoi? Ah bon? Na quartier on a yaka na kutaka pe ba jeune. Mais jeune wa koke ko sa charger na bana wana azalaki te. Bazalaki te pardon. Parce que bazo 8 à par-ci par là bazo ya ko sangana na ba mapango biso tozo fanda. Oui, bazo 8 à mbanga ba makala bumbu. Lié na bango ezalaka na lopango yonga na yaki kozwa ndako na fanda. Natala yeke no foyer nangeza wana nakoki ko sans comprendre na kuluna te. Nde nazwa ka décision ko bengana bango na lupangu. Ko bengana bango na bengana bango na lupangu balinga kabula mabepo na ngai baboma ngai. Un certain journée na ba 14h. Ezalaka le 8 6h mois. Ba 14h. Tango yo ko futela ndako asika okuti ba jeune bazalaka dana ya bavandaka bamelaka badiamba ba malome badiamba baloto. Oui, badiamba bakibutu bakarta mbongo. Kaka na lopango. Parce que zaki lokateur okoti sika comment zaki na maman na autorité wana ko benga na bateau yo okuti bayaka bavazaka wana. Mais ngana za mutaba makambo wana ti nakoki kotika ba bêtise pas mukolo lopango to. Oui. Kolo lupangu yemo ka pese ngako ya ona beta mali solo ya komoni bongo mabe apo tuyo luki ko lupango tuniye ya ona bibeta makasolo anyos tu na lukaka kolo lupangu ne c'est papa lupangu awa ngai mutu nazali mais via ba comportement na zomona wa yango te isifi zongiselanga mbongo na ngai na bima kolo lupangu réponse a pesanga lobinga na zalaka wa te yo mutu zalaka wa yo nde kolo lupangu décision nyoso oyo kozwa awa yango ekotikala na yaki kozwa décision na bengana bango ko bengana na bengana bango nde bango bakendaka kolinga bulu ya bakuluna bayande ko boma ngai ko bango batikala ko régner ndenge ba regnaka tombaka un cette journée les 6-8 mois na fandika ka boyena bana nanga mama na bango aketeka na monika ka population ya batu bakoti bazingi ngai ba 14h. Na moyi makasi. Ba lingi ngai, ba bloqué ngai, ba longola nga na liboso ndako na nga ba kende na ngai na ekiri place bango ba kendaka kosangana ba boma ngai. Makasi onga pe na longwa na maboko na bango na comprendre ka te utaka wapi nzambe kaka. Kolongwa na longwe na zokima bazalaka de jebele moko na nga betaka nga libanga na elongi. Tango na kwei na panzani na komi ko senye makila na matoyi nde bayaka na machete babandi ko kata bakata nga lokola nyama lokolo oyo nandimaka te un jour na kolata lipapa na kolata sapatu parce que oyo ezalaka kodiembela oui oyo ezalaka kodiembela oyo nyonso bomoni cicatrice oyo lokolo ezodiembela miku wa libanda awa muku wa libanda ti bamemanga na hôpital na oyeba te nakwei alagoni bameminga baketikanga na hôpital oyo etikalaka koleka na nsima na ngai basabota ndaku do bapia yanga nyonso natikala na eloko te bana na mitu wana par pied mama par pied po soki kaka keno baresistaka na bana na mwasi soit balinga koboma ye balinga koboma bango bake batiki nga na hôpital ezalaka samedi depuis 14h nayaki kolamuka dimanche na ba 3h30 le même dimanche wana baye kolandanga lisusu na hôpital bayaki lisusu hôpital baye kolandanga lisusu na hôpital baboma ngai balobi ke no vie oyo azotia biso mal à l'aise na quartier faut to éliminer ye so to éliminer ye biso c'est que to récupérer quartier comme ya biso malgré Dieu bon nani ampesha kipo baswa yote parce que ozali na oda la goni oto la muka tango bayaki wana bakutana na nani pe nani asala nini esala ke bazwa merci bakutana ki na mutu te vi que no pitel nazalaka ezaka clôturer mira mulai portail ya munene
moyen basote mire bakota na kati ezalaka te mais basabota hôpital ya bato na bamacheti likolo na yo likolo na ngai basabota hôpital na bamacheti donc soki bafongolaka bakotaka mena bamaladi nyonso bazalaka na kati tolinga kokufa tant population eyoki keno bakuluna baye kolandanga na hôpital population elamuki ebandi kosa charger bakuluna na recharger ba bakuluna eza na élément moko mwana na biso moko ya quartier ayaka pe kozwa pota ya munene lelo bakata ye lelo akita mabele ya kufa akufa ngane na hôpital toza mbetu moko bo mbetu na ngai yango yo mbetu ne yango yo ya ngaka abunda pona yo nde basaka yo bongo a défendre leki wana akufa akita mabele nzamba za bolingo lelo ngai yo naza en vie. Merci beaucoup. Je crois que tu les solo ngana kozonga. Parce que tant bayaka ebele wana pona ba kata wa lokolo banini. Police ezaki te bato ba lobaki te ba voisin lokote tonde bato quartier quartier même ezalaki mais vu que no bayaki effectif a makasi na ba macheti quartier bazaki ne loko osala te. Ba jeune bazaki ne loko ko défendre te vu que no bazako bamba ba mabanga mais bango na ba macheti soda kutazana manduki azo kima soda kuluna na machete boyo siko un simple civil wa maboko pamba c'est que faut signer liwa de ba liwa biso to kufi de l'autre tikali na ba choc yo ezapona to bundeli mboka to bundeli population to défendre ba amanzambe soki peut-être to télémakité mais ba mort d'homme et betama ya makasi alors c'est pour cela na tanyo songa na sena hôpital ebomi foyer na ngai ebomi ba makambu na nga nyonso na tikala par terre tika par terre na bana 4 na minute do donc kulu na baza hôtel ya lelo batiki yo par terre batiko pe inapte pour tambola bien te bakata nga loko na tambola ka susu bien te même na musala moi na sala ezati sikoyo nakobokola bano ndenge nini nakotangisa bango ndenge nini via kofutela donc eza pasi nalelaka kaka na bakonzi mutu ya mawa to batu ya mawa oyo bazali na baposition batalaka na ngai lelo bomona nga na mwana oyo natikala na mwana oyo na basitation wana bokomona image na ngeza wana na basima na makolo mama na bango akimanga na tango pasi na mbeto hôpital na pasi ndi mama bongaki mama na bango akimi bana msusu izana bakima de na maboka famille ya ngai mais siko yesiko tema zaka proche na ngai shoki wana mwana oyo akukaka te mama na ya kozwa eti na mbeto peut-être to kende soka kokufa kufa mwana lobi mama papa na ngai akufa te yo kende na ngana otikana na papa na ngai depuis 2023 2024 l'autre on a 2025 ngai yo na mwana na ngai partout OK sérieux on a âge ni tu crois ko kisi 8 ans oui ngai yo lelo na mwana na nga partout na kendaka nazalaka na mwana na ngai nazalaka na muta kotika ete. OK merci je crois bato balandi ori ko pesa siko message nini na bato ba otala biso parce que mission oyo etala maka partout bato batala biso na monde entier nde bato aboye ya na États-Unis bato ba otala na Belgique na France na Allemagne na Nouvelle-Zélande bato ba otala na Kinshasa partout biso to na frontière te bato ba otala message ko pesa na bande ko batali yo par rapport à ka o kutanaki na yo message ko pesa nini. Vraiment merci na par rapport à baka on na kutani nango nazo senga na autorité na ba député na bato bazana ba possibilité ya malamu baye bakotala kana ngai basunga ngai parce que nazana mutonga na ko ebete la porte te nazaya wa depuis 2023 si le doit en 2025 hôpital on a nazali ata 100 francs na pesa mate ti de longa nazala kana mbeto hôpital on a bimate bakanganga pona mbongo si le na mbeto hôpital oui ti longa na mbeto hôpital obima na hôpital na bima na hôpital te nazala kana mbeto hôpital na mwana na ngai olala kana hôpital nalala kana hôpital na muka kana hôpital soki na kobeta tour na quartier na baluki na quartier mais référence na ngez hôpital donc adresse na ngez hôpital pesa na adresse hôpital on so ba oya ozo oui adresse na ngez na hôpital na avenue Kokolo
Kokolo eza makala to na commune à Makala. l'avenue Koko. L'avenue Koko na commune à Makala. Non, combien? Numéro 37. Numéro 37 avenue Kokolo na commune à Makala. Voilà, merci beaucoup. Je crois beaucoup de condors à Betty di Solo par rapport à Mambakuta na nango. Azamu paya alongwa quartier Koti quartier Sika. Koti quartier Sika mukolo pa ngavanda kana te. Azu place, azu nini mais a comprendre te nanda kwanga Koti Sika. Ba jeune ba kana ba vanda ba melaka ba diamba ba ocha ba kuti ba sa mama n'importe quoi. Nda bengi mukolo pa mais ndeni ndo pa na Koti. Mukolo pa répondre nga vanda kana te yo mto zui wana sala décision so ko sala benga na bango. Ya benga ni bango tanga benga bango za problème ya luka ka ngwana. Ba ko zongila ye ba bomba ba kati lokolo ya kata moitié ya kolongwa en pleine mouille ba do mona ba benga ni ba yebele po bango nde l'état po ba kuluna ba koma bango nde l'état ya omoni ministre de justice son excellence Constant Mutamba alobi acha fin na makambo zéro kuluna na ministre intérieur excellence Chabani alobi faut mettre fin na makambo ba ye ba kati ndeko lelo foyer beba avant na hôpital ti lelo na mwana o pasi bande ko volonté boana maskoki uzambongo bele zo belo ko sa na ngote baka osunga yango tokomi na suka poto kabona nayo na yamba susu notable la bino makala poto meka ko sola to zo to conclure émission na biso moi message susu na bande ko batali biso so posa numéro téléphone muto ko pesa mage ko mawana mais so so muto ko pesa déjà pas. Oui, merci beaucoup. Nakosenga kaka na bandeko nyonso amoni ngai na mwana na ngai liboso ya chaîne moko Songolo Pakala oyo nyonso aza na motema bonne volonté ya kibonzambe même na sima na ngai te même na sima mwana oyo akoka kosunga ngai parce que na moment oyo naza na impossibilité ya kofutela ndako ya kotangisa bana ya kolesa bana musala ezate donc na impossibilité o nyonso ko sepela asunga ngai na situation nga naza nango numéro nange ezali 090 66 91 559. OK. Yo apa o za ba cicatrice mususu te ona nzoto ba ba cicatrice ezali à part nanu wana tang ba yokaki keno na bina bongi na komo ya kobeta tour na ya kotala quartier ba yaki ko kalenga susu na nzela. Oui, deuxième hypothèse yango naza nango na mutu oyo machette. OK. Yango yaki kozwa ngai. Ba image za ba Holanda ba image yango. Wa deuxième hypothèse. Na mwana na ngai kaka nde totambolaka bakalanga na mwana. Ah bon? Oui, mais mwana azalaki veille tanga moni keno papa bakulu na mwana kimi déjà na ndako moko ya ba voisin akoti bakangi ndako. Mais ngai nde tata temana zaki ko protéger mwana. Nde na yakozwa deuxième pota choki na mutu na ke na hôpital batongi lelo ngayo naza envie donc nazaki mutu akokufa bazalaki posa na bango ezalaka kaka keno baboma ngai bamona ngai lisusu te parce que naza mutu nazala kotelemela bango na mabe na quartier na nga bokoyati na baba na nga bokoyati namonaka bino te c'est pour ça bango balobeki so tobomi vie oyo seke tosombi mabele oyo ekomi nango ya biso. OK, nzamba za likolo na se l'état zali nyonso lelo ya bango ekomi passe pour l'été satelemi. Alors na osenga na bakonza mboka son excellence monsieur le président son excellence Constant Mutamba papa tala bakana biso ba oyo to bundeli mboka to aider gouvernement to ba soldat to ba simple civil tala lelo biso to tikani na ba choc bato sunga biso bazate et senga bino bakonza mboka ba responsable d'autorité botala bakana biso boyoka mawa to mekata ko bokola bana oyo to tangisa bana oyo parce que avenir na bango lobby ezala malamu. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, message eleki je crois ndeko c'est Léo a Betty di solo ndenge vi bakulu na balingaki basilisa ye bakotie na mabele pasi numéro na ezawana bobenga ye pasi ba cicatrice na moni pe ba photo omoni ndenge koleka to yamba notable pour tous ces émissions na biso. Merci toujours Kin France, chaîne du peuple, chaîne Oyo, tu peux savoir information à tout moment, toujours na 4 émissions na biso, tu es 6 émissions lelo, nandeko na biso awa ya zali moko ya batu Oyo, bazwa ndingisa ya kosala ekirimo pour ko soutenir mokonza mboka, ekirimo contre un civique bakuluna Oyo bazali ko cha quartier babengi na Makala, zone rouge Oyo.
bato bakotaka te soki okoti kuna bakokata oyo bato basundola bamapango toyamba ye tomeka mpe kosola. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Santé, comment santé bien? Oui, ça va bien. Combo papa Marcel Mayemba. Oui, Nazali notable à Makala depuis 2014, de Nazar résident à Makala, en provenance de la commune Yangiringiri. Vu la difficulté, na quoi qu'il foot la terre. Moi, Miki Nazaki na ngona lobi kena luka moi mabele na commune ya Makala. Desika moi mabele mona naka na position nazala na ngonde na ya depuis 2014 on a fandi na mboka oyo. Okay. Merci beaucoup Ndoya na 2014 mais Makala ngoya biso basango kenda musika bato basundola mapango yoyo ko soma mpango place bato basundola batiki mpango bakimi po zone rouge trop de kuluna. Comment on dit maki quoi ko soma mpango pe o bana ko vana ndeni pendant 2014 wana timo. Bon, vraiment na bolingo ya mboka ngai elikia ezalaki toujours que non Makala ekokoma lokola ba commune nyonso. Eliki ezalaki ke Makala ekoma lokola ba commune nyonso parce que na bandaki pe ko fréquenter Makala rarement bien sûr mais na bandaki ko fréquenter vraiment Makala mais tant on a commis na Makala mouvement moko yeko sala vraiment que fléau ya kuluna et yeko augmenter degré. Alors tant augmenter degré et pour ça qui biso vers 2021 déplacement to ko mona meke non opena bible lobiki na mikolo ya suka bana bakotombokela ba parents na bango en tout cas bana na vraiment bazwa ki à lire mususu o isala ke non esika biso tozalaki kola ba mikolo et ba notable aussi to se réunissa qui vers je crois en date du 8 mai 2021 nde to se réunissa qui to sangisaka likanisi moko landisama ndingisa ya président de la République tant alobaki no vous devez créer les groupes de vigilance pour na côté les melamabe. En tout cas wana nde sika oyo biso tozwaki likanisi ya kosala groupe populaire de vigilance na kombo donc groupe populaire de vigilance en sigle ezalaki eza GPV ezalaki juste pour na combattre phénomène kuluna. Phénomène en tout cas jusque til lelo oyo groupe wana ezali ko exister il y a des témoignages na ba instance oyo pe yebi mouvement oyo yo parce que mingi toza généralement appelé na kombo ya bayike na kombo ya bayike na commune ya Makala. Alors tout ça là qui est fort na moment na en tout cas to kanga vraiment ba tête d'affiche ana bozwaka boko bosa ekiri na c'est bokanga déjà pe mutu bon vraiment to kanga ba tête d'affiche et le côté ça là que non mouvement oyo yo ezala fragiliser boyeza que to kanga ko kuluna moko na kombo ya songo azaki kombo ya songo ya ekiri ya zombie. Tant que tu as acheminé qui est dans la police a acheminé vers commune ya Kalamu, kuna na parquet. Mais il y a après 5 jours, je crois, après 5 jours, une semaine après, et Kuluna na bimaka, kubimana yenda kozwa initiative ya kosangisa ba groupe belé ya Selemba ou à combattre kaka, ndé komaki vraiment que no guerre contre biso oui ni grand kuluna po une semaine bon wana eza matière à justice mwana ko tango eza te eza ya biso te yebeki to achemina ki mutu to yebeki te pour comment babimisaki ye des zonga force zonga vraiment zonga na force azonga na ekiri donc be ekiri donc ba so babi baye la bino ba bandoko za la pas moins de 100 oui pas moins de 100 et en tout cas il s'allait que non to komaki faible par rapport ya effectif ya kuluna vraiment voilà so vraiment vrai mulunge des salaires que non fragiliser mouvement mais malgré tout ça to besa quitter parce que belé pe o to kanga ki pe na sima bango voir même yé moko pe songo mage ba liberaka ye les lois se retrouver na prison pour to zwa ka ye pe ka pe lisusu to zwa ka ye lisusu na soutien ya bataillon ya GMI centre à l'époque to zalaki na colonel Numbi les lois à P3 na 24. Lelo opération ndobo tout le monde ba okanga bango tout le monde ba osambisa bango tout le monde ba okondani bango mais il y a des gens oyo bazo continuer toujours makasi kuluna ti lelo ba okondani ba osambisa ba misusu ba osala plus pire ko le kaninge kuluna ezaki liboso okoyi kolobani bon eloko ya mutu ya koloba keno eloko moko mutu moko taza likolo ya mibeko et l'état aza likolo ya nyonso
Donc na kolobango que non par rapport à côté to utnande to komi lelo eza déjà pour nanga conclusion qui tango c'est lamenter les sous mingité parce que comme vers la fin et le gono c'est la ka bongo tu dis que non suka na bango ezali bientôt là bako 6 ba misala na bango mabéwana parce que biso tozana et le gono osenga ka na président de la République na ministre de la justice surtout na commune ya Makala ya koyeba que non eza na groupe oyo eza identifier kuluna facilement parce que baza bana oyo to fandi na bango bien que to le tozo remarquer que kuluna diminue tôt mais tozo banga te babatami nanu babombi mamanzaka tango phénomène ndobo ekosila nde babimi lisusu donc ceux qui pena toza vraiment prêt ya kosila sa phénomène tout exterminer yango eza que tout ba intéressé groupe GPV na niveau ya Makala eza prêt ezozela ceux qui vraiment ba intéressé biso to ko sala musala ndenge sengeli to ko pointer pena ba o baza ba kuluna pe phénomène kuluna pe zone rouge je crois na combat zone rouge na Makala eko kosila pe Makala ngokutu ba koyeba ndeni ke GPV vana rabo ezala rabo ya GPV ezali siège ezali ba numéro ezali numéro na ngai je crois numéro na ngai ezali 089 75 75 76 1 vraiment pardon oui ezali 089 75 75 76 1 donc nazali parmi les fondateurs ya mouvement oyo vraiment en tout cas to boya makambo ya kuluna na secteur donc na kolo bakeno bandeko ba uti koleka awa bazali victime ba kuluna ngai moko pa en soi naza vraiment victime parce que na perda même musala à partir kaka ya kuluna na perda musala po bakalaka ngai na perda téléphone ezaka na ba donner tout ya musala et sala pe que non crédibilité na ngai lo ici là na musala pe na perda vraiment musala oyo banda ko faire nourrir le buta na ngai. OK, merci beaucoup. Message européen sur la bandeko ba otala biso to bandeko otala biso sur l'affaire kuluna oyo pour que le to peut couper sa message nini avant na wana talaka ba baby selo musala no beba à cause ya bakuluna pesa message musala ebeba à cause ya bakuluna wana ezo senga kaka ndena c'était je crois en date du 26 juin 2022 26 juin 2022 ndesika bakalanga na perda téléphone na perda ba donner tout o ya musala et ça la crédibilité na ngai na perda yango wana et puis na longa musala bon loko ngala osenga isaka que non président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koyoka biso oyo toza ba victime ya phénomène kuluna pe to telemeli kuluna jusqu'à tilelo. En tout cas, tu sais vraiment main forte naie, likolo na biso na o nyonso ya kwa kosala na pona biso selo makanisi naie, toza wana vraiment to koyambango na motema moko. OK, merci beaucoup. To komi na suka, moi le baso le bezali poto kabwana. Bon, ya suka izaka ke non. Ndenge population ozotala partie zoamio, partout o zoamio, en tout cas eza tosunga gouvernement et sika bozali toza la vigilant. Mabe dénoncer kango ba bomba yango te pona osunga gouvernement parce que ono sozolo bageno l'état l'état cheyo nangai na coin poto sunga ye de siko moni mabe ezali dénoncer yango l'état koya ko cha loboko et puis mabe wana ekosila ti komisande bako sunga toko sunga mboka. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, j'espère que Boitu Kolanda bande konenge l'équipe a fait des témoignages ndenge kuluna ezali kosala musala na Kinshasa awa malgré ba condamné malgré ba kanga malgré ba osambisa bango to mona opération ndobo ndenge zo sala musala nango bango pe balalisi na bango te. J'espère que tokendaki na commune Ngirengiri bokuta ina major Théo to moni musala ko sala mais bakura bako bakangi kuto misusu en pleine parade ba ina bango. Tout ça, major Hortense na bumbu au sala musa ko pulmoné donc na major na Selembao major Moleka au sala musala ko kanga donc na major Patrick na Lemba ako sala musala ko salama colonel Pascal na district ya Kalamu musala ko salama ba o kanga ba ko yokate ba kuluna ba ko yokate. Chaque jour, bakosala. Nekena chango pa major Mado. Chango avant d'ici en kimia
akangi bakulu na minene mais bakulu na toujours bazo continuer musala bango pour na ko agresser population eza pasi l'état toujours osala musala pe l'état okata yo banga mutute l'état mibeko likonzi yango osala musala nango mutu ako intercaler yango azate. Mesdames et messieurs, merci de la confiance à bien avec fidélité. Ba liboso tala Kin France, ba liboso na se ba komi s'abonner au cliquer wana, au cliquer ngonga ya notification pe ekosala moi malamu mingi. Merci beaucoup la confiance pe fidélité. Awa place tozaki place nini? Mama Zizi awa na kati ya avenue Kimfumu la avenue Fumu na makala chez Mama Zizi boya wana bokolia bokomela ozala kitoko Zimfumu na avenue. Merci beaucoup Kimfumu Kimfumu avenue Kimfumu na kwa elengisa wana otuni presque 20 mètres ya pamba uzawana balakiso pa Mama Aziza uzawana uyakolia ya komela nyonso ezana vraiment. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba mimte. Nous salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba Congolais.